Ministre ya tourisme ya RDC akebisi kotia mampinga na baparki na moniele ya mboka na ye mpona kobatela yango na basimba minduki baye bapesamaka lisungili ya Rwanda. Ministre Modero Nsimba apameli Rwanda na bilongi mibale ntango Kigali ezali kosalisa mposo moye bokutani ya bikolo bya molongo mpona bobatelami ya bisika ya bomoi bya bikelamu lokola baparke na Afrika. Milulu miambala zomi na mibale mya bakonzi ba EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est mibandi lelo mpe mikosila lobi na Arusha na Tanzania. Ministre wa yambo ya RDC Samalu Konde azali na bokutani boye bokotalela mingi bitumba bya badongolo miso ba M23 na Est ya mboka na ye pe lolenge basoda ba EAC bakosalela makuna. Mbulamatari ya Mali epesi lobi mercredi na molobeli wa MINUSMA Olivier Salgado ngonga ntuku sambo na mibale mpona kotika mabelema yango. Afundami kokoma na Twitter nsango endimami te nsima na bokangami na basoda ntuku mine na libwa ya Côte d'Ivoire na engumba mokonzi ya Mali mposo moleki.